ndenge na banza ngai na bino tosili kosepela kolanda ba milulu oyo. Merci mama Annie ndio mtu programme kayango vraiment epesaka biso ba distraction kitoko na tanto kena kopema ngai personnellement na sepeli kolanda ba scenario nyonso oyo euti koleka nzambe akumbisama. Omoni ngane na zako ningisa wana. Yo ningisa wapi? Kobini la Yesu. Okay, merci mingi. Bon, mama Annie na banza tosili kozonga a place na sili ko promettre bino ete siko toni ko attaquer phase nini. Bon, siko toni ko attaquer phase oyo ezake batu oyo bakoseli makambo neti injustice moko elekaki wana. Donc nzamba lobi batu wana baza na mawate po bakomona lola. Baza ba innocent. Baza ba opprimé, n'est-ce pas? Ba opprimé, yes. Ba attaquer bango. Ba attaquer bango na torturer bango. Na likambo oyo ya solote. You know, balobi nzamba lobi boza na mawate po bakomona lola. Eloko eza kokama na babeatitude oyo mama Annie na banza bandeko nyonso yango natomika kokiba yango parce que tomonaka ngo neti eza euti na lola nzoka ndenge makambo ezolekana kaka na kati ya société na biso awa koya komona ete makambo nyonso na beatitude eza kokende inverse koma yo ndoyo osala injustice epui sepela tala makambo etika na biso sikoyo ke soki tokoya na société na biso na vie tokotala application ya makambo na nzambe te tokozwa bible neti kaka mukanda moko eza matata. Mais pour y comprendre yango bien, comment mutu oyo kozalaki basala injustice pinzoli na miso ezali kotanga yo babotoli ngai basali ngai boye babomi ngai babomeli ngai babotoli ngai biloko mais nzambe alobi sepela parce que ye azali nzambe alingi revanche. Mama Annie, est-ce que si oyoka quelque part histoire ya Naboth to tolobelaki ozala na Jezabel, est-ce que oyi kopesa biso mpe rappel ya bilanga ya Naboth? Bon, Naboth wana tolobaki o balandaki émission na biso oya Jezabel. Naboth wana azalaki na mabele na ye, na jardin na ye wana. Sikoyo roi mobali ya Jezabel, Ahab, donc azalaki roi na mboka wana. Sikoyo ye pe ye roi alingaki akomisa jardin na ye munene. Sikoyo na jardin na ye alingaki akomisa munene, mais parti ya mabele mususu ezalaki ya Naboth. Bon, Naboth pa bangaki nzambe. Siko ye roi mobali ya Jezabel Ahab ake kosenga epa Naboth ke Naboth na vraiment na lingi otekela nga mabele na yo komisa na sanisa na ya ngai komisa na pesa na tiage na komisa jardin na munene. Naboth alobi ngai na kotekela yo mabele na ngai te po mabele na ngai oyo ezali héritage ezali awa ya tuzwa na bakoko na biso pe ngana kotikela bana nga pe bakoko na ngai poafa kibenge. Sikoyo Naboth alobi aboyi na koteka te roi ebisi na kopesa yo nyonso lingi na kopesa komisa yo okina kosoma na esika mosusu ye alobi no na boyi na kopesa te. Sikoyo roi na mobali ya Jezabel azalaki na mawa azongi na ndako mawa aboyi meme kolia. Siko mwasi na Jezabel ayebisi ye ke papa likambo nini oza na mawa boyi ye alobi naza na mawa mpo na nini nazolinga na yesa jardin na munene bongo Naboth na yebisi atekela nga parti ya mabele na ye komisa na yesa jardin na munene mais aboyi sikoye Jezabel mobali ya mwasi na ye alobi yo oza roi ndenge nini yo azaki penza olingo ozwa bakisa mabele na yo oza roi même si aboyi kopesa yo oza roi kezwa kaka salela force na force salela kaka force na comme ça yo ozwi ye aza na moya koloba te po oza roi. Donc moi ça le bio pendant qui me continue yo qui pendant bon nde oso qui me continue nde bon oso salilango alors que c'est déranger te mabele wana eza déjà yonga mo na ibindenge na kuzula mabele yango. Jezabel ndenge to yebika ka Jezabel to yake ona na émission na bisa Jezabel wana boyebi kaka basi o bazalaka donc makambo elingite dominance ba dominaka mibali na bango donc mobali azana moya koloba te ye asala kinini ake akoseli Naboth makambo na nani akoseli makambo lobi nini Naboth azali contre ya nzambe ya Israel akoseli makambo ipela alobi siko alobi akomaki lettre na place ya mobali na azwi pe signature mobali na sa mobali na ya yeba atriche alobi ngai mokonzi ngai roi Ahab na lobi nazwi kangi Naboth na motifo ya lobi ye azali contre nzambe na Israel alobi boy yango soki akozala coupable tokoboma ye na mabanga. Donc Jezabel asali makambo wana si abare même po roi akoma ta place oyo ya akenda kosala makambo nyonso wana te na tribunal wana donc ani atafuna te
ti ye na boti bakati makambo balobi aza coupable puis bazuma banga babambia akufi après wana ye Jezabel azongi na ndako ayebisi wana papa ndenge anayebisaki yo mabele wana eza ya yo kende kotala mabele eza yo po naboti akufi mobali ye roi mpe asa en vérifier ake atali mpe ye na boti asi akufi mais po atuna ndenge na akufeli rien azali kaka kosepela kaka mpo amoni mabele ekomi ya ye ntango azosepelaka nzambe amoni ti ntango amoni wana nzambe atindi prophète Eli akende koyebisa na ye Ahab mokonzi roi akende koyebisa yeke mabele oyo ye azwi ya Naboti makila wana abomi ya innocent wana ke ye mpe bakokunda ye kaka na mabele wana ye mpe akokufa kaka ndenge Naboti akufi ye mpe bakokunda ye na mabele wana epuis famille na ye nyonso bakokufa libota na ye nyonso bakokufa na ekoboma donc génération nyonso bakokufa. Mama Annie Kabanza we haven't ya prima ye claps. Good. Yes. So eza bongo na banza awa tokolobela mingi te na makambo etali esengo na ba oyo bazali ko souffrir na baka etali injustice awa uti komona te ekotiti na tribunal eza système nyonso corrompi epai ya Jezabel. Molimo ya Jezabel eza molimo ya dominance. Molimo ya Jezabel okutama ntina ba tribunal na biso mikolo eza ko dominer sévèrement. Okoya komona ete les 10 béatitudes ezali mpo na ngai na yo. Koma yo mutu okende kozala na poste ya tribunal ya magistrature. Un homme impartial avec l'impartialité. Okoki koyoka gauche droite il faut kosamba okabwe na katikati. Mutu aza na tort aza na raison. Mais un système corrompu par Jezabel. Et puis on dit moi Jezabel on tire lelo na ba église na biso, tire lelo na ba société na biso, tire lelo na ba tribunal na biso ko futa ngo. Place mutu même bana mike ba wibi na ko ba te tata na raison. Mais OK ko pola ni parce que mbongo ezalité. Mais kuna to ko kende te mama ani to za ko le blaka o eza na Bible. Okoya ko mona ete omoni awa ete likolo ya injustice esalemene na miaka ya Nabot. Oniati ya mote metika ndeko nyonso inotanga mokanda ya nani ya un roi kuna unakuta place comment ba famille ya Jezabel na mbane Ahab asilisila bango wate na ba camarade yo bazali na ba camarade oza na relation ya mukekaka na Jezabel na Ahab oza ebembe na ntasisa bango Jéhu n'est-ce pas Jéhu ntasisa bango yena Élisée na prophète Élisée de place on a komona ete mama tata ndeko place nyonso ozali baza kosala injustice tala motema na yo na Nzambe soko oyebe te likambo oza na yo concerné te soko oyebe te likambo baza kokosila yo Bible lobi sepela parce que Nzambe akosala revanche awa motu moko akufi Nabot mais makila Nabot etangisa bato ebele ndako nyonso mokonzi esila famille moko batie kolobela yango te tala Bible koma ba Jezabel na mobali na ye na riline na bango mikuwa na bango bambombo te balia bango bato balia yango donc niyo bake misala ya injustice mutu moko akobika nango aza te akotikala kozala te okamboli mosuni na mbongo ya injustice okobika te na émission ya vérité tozali awa mpona biso te mais ezali Bible e Bible fo ezala mbeli fo ezala mopanga soki liloba na Nzambe eke okutaniki oza na tort okutani oza na mbeba soki exécution te yeba ete mateya wana eza lokuta biso tobangaka bapolisi te mais torespectaka bapolisi tobangaka bajuge te mais torespectaka tribunal tobangaka chef ya wana te mais torespectaka autorité nyonso ya pays nyonso ya bisika nyonso bazali na mokili bazali kolanda biso tokosala bango face à face tokosala bango face à face parce que eza na Bible yo olingi toloba nini na Bible attitude au place bazali koloba ete bato bazali baopprimé bato bazali na prison na kaya ba injustice problème eza nango te bapolo bakata bango bamitu tokende kubanga tanke vérité ezali wana tokokufa na la vérité mais makila ya santu moko makila ya mutu moko aza na vérité ekutaka million ya génération bafamille ezali okende kokuta tuna bawata mwana mbala tikala te bana nso sai nini basila pona nini na parce que mutu aprovokaki likambo yaki injustice se na mbokosa yo te injustice ezala moke ezala monene ezali justice justice ya monene eza te ya moke eza te ka soko obenga mele ozali juge yebaki etya kolare wana ozali awako
eza pendaison na yo moko Ya yo ni moko. bakanzoke un juge bango bakataka pendaison ya bato bango bakata non bakataka pendaison ya bango bango moko eza mosala kitoko ya solo soki kosala monetika salomo asalelaki yango mpona kokabola makambo ya bana wana mibale bamama mibale bakufelaki mwana moko nani mwana ya nani Mwana soki nani ya okosala ngo na mibale. boye alors ozali un juge